Hello mes amours, les abonnés de Bibi Chumbombo officiel, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Naibi ke boza ebele bolandaka biso, boza ebele vraiment. Partout bolandaka biso dans tous les 4 coins à capitale. Vous informer c'est notre souci majeur boyebi. Tolinga toujours anytime koya wana soki news ezali. Merci beaucoup, beau s'abonner, beau partager, ndenge beau s'abonner kawana et puis ça biso vraiment courage et à travailler. Et lelo naeli bino sango ya mawa, eza vraiment triste nouvelle. Eza vraiment triste nouvelle sango ya mawa ya pe ya pasi comment na ba couple oyo bozo mona awa ce sont un couple marié. Baza vraiment marié, basali 4 mois ya libala kaka. Nde bozo mona bango wana. Vraiment na robetela bino li solo, bo s'abonner massivement. Merci beaucoup na ba abonné na nga nyonso vraiment. Ba o bazo s'abonner, bazo pesa ngai wabino Bibi Chumbombo Plasma, confiance en tout cas. Ezo pesa biso pe courage ya ko travailler. Voilà. O bozo mona wana. Moi mobali kombo na ye Belor. Et moi si, kombo na ye grâce. Babalana, en fait, balana, ça fait déjà 4 mois passés, mais babotaki déjà. Et bébé na bango, aza na 2 mois. Donc, bazalaki nandaku, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait à ce que bazika, moto peli et baziki bango mibale. Heureusement, papa mobali apesaki mwana 2 mois et pas ba voisin. To ebité eloko nini esalaki ba pesa mwana et pas ba voisin et moto epeli na ndaku baziki na kati. Donc bazali na mboka ya France na Merlum si je me trompe pas, ville à Merlum. I don't know. Bino matbosa na France, j'espère que boyebi vilwana ya Merlum. Onga na yebi. Je ne sais pas ce qui n'a prononcé en bien ou bien mabe. Donc ça fait mal. Ça fait très très mal. Nalingi un peu to solo la likambo na bino ba abonné nanga, je sais que vous êtes des abonnés intelligents. Lelo eza sujet moko ya pasi. Et là, comment ils sont choqués dans mon thème, ça fait vraiment mal. Comment on a couple marié. Donc, babalani 4 mois de mariage seulement. Et baziki na kati yamoto. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et là, on a sali ke bango anami bale bazika. Heureusement, nzamba sovaki mwana. Na ebite nzambe nde mutatinda ki mobile akende kopesa mwana et pas ba voisin donc mwana a que 2 mois. Et je demande à ce que Nzambe a consolé mitema ya tous les 2 familles. Et ça facilité hein. Et ça facilité beaucoup ko célébrer libala et directement beaucoup ko célébrer matanga. Beaucoup ko zana matanga, ça fait très mal. Nalinga babone nangai babone intelligent, je vous dis déjà vous êtes tellement intelligent, bon réfléchissaka très bien. Nalinga to solo la nabino likambo. Vous savez, na domaine en mariage, ils ont vraiment combattu. Ils ont le côté diable bundisaka, le quoi mariage, le quoi la voyage, le quoi la moussala, le quoi la étude. Oui. Babilo quoi na diable bundisaka trop parce que ils ont en fait ils ont monto azolinga changer étape. Deuxième loko moko eko apporter le bonheur na vie. Eze loko moko donc ça changement ya vie moko, je ne sais pas. So boko compléter pour nanga na yebi ke boza maye libeli na kati ya chaîne o. Donc diable ko permettre te loko moko ya bien et là facilement. Yango na yebi ke mingi bolandanga a boza ba chrétien ba abonné nanga mingi, vous êtes des chrétiens, bozo croire en Dieu. Boza ba croyant. Est-ce que vous êtes croyant ou chrétien? OK, c'est bon. J'espère que ozo landangai. Je dis ceci, ba on en babalite. Il faut prendre le temps. Ngana conseiller kaka na yebisa ka babonné nangai parce que et loko kokoma boy c'est facile, c'est pas facile. Surtout pour la famille et pour le bébé. Oyazana est innocent. Ce qui est innocent, je sais pas, c'est une fille ou un garçon. Ba parents na donc aoye ba parents na été aoyo kaka ki ba parents na e bazika na moto. Quel souvenir. Quel passé. Oyazana ngona motema. Ce n'est pas facile, mes amours. Ça fait très, 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 très mal. Et ça l'a vraiment passé. Je vous dis, il faut prendre d'abord le temps.
Et surtout, ce qu'on a préparé mariage, il faut attendre qu'on préparer. Ce qui ont préparé diable, au monde diable, hein. Alors, tu causes le il y a bien facilement. Et on a conseillé à toujours au-delà de tout. Toko ça ba délire na biso. Toko kota na ba polémique. Wera, JB, toko tikuna. Ferré. Dans ça qui banalise à Ferré, ah ouais. Ferré gola, Betty Play. Mais au-delà de tout, je sais dans ma vie, au-delà de tout, d'abord c'est la prière. Je suis une femme, je dois prier pour mon mariage. Je dois prier pour mon fiancé, mon mari. Mais en fait, ma vie et tous mes projets. Au-delà de tout, toko ça na biso ba délire tomati to kiti o mati o kiti o bimi o saliboy. Mais au-delà de tout, erio fanda, c'est ta propre vie. Diable encore tikelo que non. Ah, robale, au monde obali na facilité, mais vanda na libala. Au monde na libala on sala 50. Bon, tikelo musala, zo musala, ozu musala, ozu mbongo. Mais mbongo peut-être, aux ans na 5 ans de vie, 10 ans de vie, 15 ans de vie, 20 ans de vie, ils ont resté. Donc, au-delà de tout, surtout dans le domaine de libala, il faut vraiment prier. Parce que, ils ont loko moko, domaine moko, donc, ce qu'on réussir en tout cas, ils ont grâce à Nzambe. Il y a ceux qui vont préparer le mariage, il faut prier, il faut ba famille nini. Oyo yo zokota moi si nini to mobali nini oyo zo ninga kobala parce que zana basi musu babala bangote hein ba basi musu babaza ba sirène des eaux moi si musu babala déjà na bouté pas mari de nuit oye bandenge nini ba abonné na ngai moi je vous conseille souvent bolandara bostra pasteur Charles Bameko bolandaka e bo découvrir makambo belé. Ton sali son attente à ça la futilité oui donc on sala oza musala na biso moi je dis YouTube oza musala nanga eza passion nanga bato musu bazongo lokwa cop mobile lukambo tenga na sala YouTube eza ka pona mbote je le fais parce que c'est une passion et loko efanda na motema na sala apprécier te ke nazo ka lelo ngai fona lia kaka lelo ngai fo ba mona ngaka lelo nebi que un jour nzamba ko élever nga na kolia pe mbongo ebele na YouTube na kokoma pe na babone ebele na ko au fait na ko epate pe na YouTube mais ce qui est important je le fais comme une passion et on a conseillé ba abonné na ngai bolandaka mingi Bostra TV bomoni à partir kuna bokozwa ba révélation mambo ebele ba enseignement au ba pesa kawana c'est vraiment c'est une vie sociale au bazo vivre au fait ce sont des histoires où ils ont les canaba famille à bateau bon landa kango chaque lundi à partir de 19h hein 19h presque 19h30 il faut déjà Bostra TV à partir de YouTube vous allez voir des choses mais bali mosusu mbali babala rabangote so mobile déjà babala na butu na mari de nuit na moyiboy au moins mobile za ndumba mobile wana asalaka au moins na comportement mobile la kibomoto boy mobile non supporter te l'enfant na mariage te pona nini aza déjà marié spirituellement aza na ba combat mariage ceux qui beaucoup tani moi so na combat mobile aza na combat bon démarrer na mariage te diable a kosa le loko moko asali sibino accident bino mibale pouf mutu ke baluki beaucoup fi sur place parce que peut-être besoin qui peut être préparer te biloko mosusu e koza nango hasard et komi mais il y a d'autres choses et ça hasard te peut-être nzamba bandaki déjà ko prévenir bango pona yoki moi si abandaki déjà ko lota bandoto mabe oui moi si abando lota déjà bandoto mabe peut-être azalaki na vie de prière wana te azalaki nzambe déjà abanaki déjà ko prévenir que non au fait nzambe va prévenir déjà que non il y a quelque chose qui ne marche pas et là comment ils ont cloché bandeko mes abonnés les abonnés intelligents les abonnés qui réfléchissent ngana yebisaka bino ba abonné na ngai ba abonné ya Bibi Shumbombo plasma madame Bibi Shumbombo na yebisaka bino souvent il faut prendre le temps de prier. Au-delà de tout, na analyse na salaka, na linga toujours qu'on mentionne la prière. Oui. Hasard est à la raté. Ce que mon et l'oko nandoto, il ne faut pas négliger. Oui. Peut-être nandoto ya moi na moi sur akufi, madame akufi grâce, nzamba bande déjà ko révéler. Abanaki déjà ko sonner en fait ko passer déjà message il faut prier je ne sais pas ce qui s'est passé nzambe abandaki ko yebise nini moi je ne savais en fait je ne sais pas
mais koyoka ke abandaki déjà kolota bandoto mabe bandoto nezaki ndenge nini peut-être ça qui temps ya ko prier te parce que ceux qui nzamba apesi yo déjà ndoto oloti ndoto eza message olali parce que er tolalaka tozaka inconsciente comme moi, ceux qui n'ont lali, non y bate, n'habite binope, et ça bongo, c'est tout le monde. Quand tu dors au milieu bate, mais ceux qui ont la mouki et qui ont retenu ndotoana, message, et ça révélation, aux yeux révélation moko, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ndotoana, il faut, yango au-delà de tout, il faut avoir une vie de prière. Moi je vous dis, au-delà de tout, quand tu as un rêve. Et surtout, mon rêve mabe. Oh, baso landangaye. Na l'autre na sala accident. Bino boyebi combien de personnes balota basala accident après quelques temps à sala pas accident normalement. Bino boyeki mutu mususu a lota que non mutu boya kufi et après quelques temps kufi. Donc ndoto il faut pas qu'on néglige. Au moni ndoto kimambao si tu ne sais pas interpréter, kende pas mosala nzambe oaza close na yo. Interpréter d'autres et puis prends le temps de prier. Ce qu'on néglige et qu'on s'est réalisé. Et surtout, bandoto ma bewana et c'est réalisé. Pourquoi vous se demandez à que non, bandoto kaka, ya ma bende et c'est réalisé. Pourquoi ya bien se réalisé raté? Ou on a point d'interrogation, pour que tout n'a pas pasteur en abido. Yango vraiment abonné intelligent, moi je vous dis, prenez le temps, surtout dans le domaine du mariage, prenez le temps de prier. À tous en a katia libala. Sambela pona mobali na yo, bana na yo, libota na yo. Ngana conseil ya bino ka boza na l'église bo sambela. C'est bien bon. Mais bo kende cause orientation na Bostra TV. Ngai pe na njola na kala mingi te eh. Ba yebisanga likambo Bostra TV o depuis 2020. Na l'église na sambela na boité. Mais ba yebisinga na kombi na landa ngo kaka en ligne na YouTube. Mais je vis de révélation moto asali 16 ans na poto. Pour bato babengaka ba question bazana baka abi ana poto asali 16 ans azana ni mobali ni mwana azana mwana mwasi ni mobali ni mwana ni mukanda eloko moko na vie na ye e marchaka te mais elle a fait 16 ans ce que boyeb sangeza nini parce que bato musu bakanisaka soko ozona na Congo za na fité mais soko ke poto vie échanger c'est parce que elle est liée, ce sont des histoires spirituelles. Donc, sans zamba qui se biloko, il faut prendre le temps de prier pour ça. Peut-être qu'on a vu sur la koufi o. Zamba bana déjà qu'on prévenir, il faut prier. Peut-être be azaki na viwana de prière te ou bien abandé ko sambela ezaki déjà en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on a conseillé rabatu mingi et surtout les kambo au mona bandoto mabe, au fandi na yo. Au côté de la distraction, au besi en okara. Et comme la yo, comme le comme ça, on zambo tikinga, tenzamba tikiote parce que il t'a déjà révélé. En tout cas, vraiment, ça fait très mal. Nzambe asunga kaka mono atikali, c'est un bébé innocent. Aebi, ce qui s'est passé, Nzamba consolé kaka motema, il y a famille, tous les deux familles. Talaka, donc bakoufi vraiment ba martyr à bolingoko, Roméo et Juliette. De bakufi together donc nzambe azwa molimo na bango c'est pas facile liwa moko boy liwa moto et ça liwa normalité et ça liwa ya normalité na kati ndako boziki et ça liwa moko et ça prémédité bato ba français na lobi en bien et ça déjà préparé dans le monde du ténèbre parce qu'il y a d'autres morts bande konangai au monde que moto abela ki akufi peut-être ça volonté nzambe nda permettre que moto oyo akufa. Mais il y a d'autres morts, mort subite. On l'a libre pour maquiller bimio na mutu au koufi. Ok, au seul accident au koufi. Baliwa ya mai, baliwa ya accident. Et ça baliwa moko ya mabe. Non. Te liwa zelo mo ya mabe. Mais il y a baliwa musunza va permettre que te moi no ate ape manai. Mais baliwa moko ya moto ziki. Au koyi na mai, au seul accident panza. Non. Et ça bien été. Yango, faites l'effort. Yako zala toujours prudent. Et surtout, ceux qui ont comme l'autre bando, tout le monde, naloti amabe, naloti papa, naloti maman, naloti ndeko, naloti. Prenez le temps. Toujours, qu'on nous interprétation, Luka pasteur azamakasi, oye, o moni, lobi na landi, na Bostra TV. Bazo, pesa barikete. Ozo okabe film sous nde na zabe na lota kana pumbwaka na butu. Na lota na pumbwaka. Na zabe na lota ke no na lala kana mibali na butu.
c'est ça ozomona mutu mwasi kitoko mais tala biloko amonaka na butu tala biloko donc omona aza na sorcellerie inconsciente na butu yebisaka soko mwasi aboye aza na sorcellerie inconsciente soko obali mwasi aboye aza déjà na kindoki obali makambo eko avancer ndeni to obali mobali moko azaka déjà ndoki na butu comment ça va avancer comment cela peut en tout cas je suis vraiment à la fin. Courage à la famille, mes condoléances surtout à la famille. Binope, biso pe batoti, kalitos a vraiment prudent. Il y a d'autres choses, il faut enseigner à biso. Liba les a facilité. Ce qui nous va permettre yo que au bal, en tout cas, les a facilité. Il faut vraiment prier. Diable alingaka unité et surtout na couple oyo baza vraiment iné. Ba linga na bolingwa solo. Te diable en sépilate. Au moins, non, et ça, il quelque chose qui ne va pas. Liwa wana, moi, je vous dis, liwa kozika na moto. Te, waza liwa nzambete. Waneze loko moko qui cloche. Soit côté moi si, soit côté mobile. Donc, soit moi si akoufi innocente, soit mobile akoufi innocent. Donc, merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Abonnez-vous pour on a plus de sujets. Tout débattre en go together. Nabino ba abonné ya Bibiche Mom officiel. Merci beaucoup et bye.